La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso. Salut à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Badona na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Boyebi tolobara toujours bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En tout cas, na pesi na nous merci na bandeko botindeli biso ba lien ya TikTok, topé ya YouTube pour na kolanda. Problème nini oyo eza ko se passer et pas yande ko na biso Naomi Lufwa Kenda. Alors na ye na ngoli boso na bino tant to ye boye ba ke na ye pina na matière don na ye mobondo ka ndenge to lobaka. En tout cas na sali ba investigation na ngai belé na ye liboso na bino na éclaircir bandeko to mekana ko solo la penza malamu pona problème yande ko na biso Naomi Lufwa Kenda. Naomi Lufwa Kenda aza mwasi ya papa na biso Roger Kalala kaka ndenge boyebi. En tout cas baza couple moko très bien, basalara bien, ba jouera kitoko. Naomi a joué à Chebela production, Naomi a joué à pe ba place ebele, mwana ya papa elombe, mwana ya papa boyebi Naomi. En tout cas aza mutako bunga te. Bazaka pe na chaîne YouTube na bango o bakotaka ba théâtre na bango moko ba produire ba théâtre na bango ye na mobali na en tout cas ba théâtre pe le kaka kitoko na chaîne ya ndeko na biso Naomi Lufwa Kenda. Alors lelo na ekolobela dossier oyo parce que bandeko batindela kinga likambo yo na meki ko sala ba investigation na meki vraiment ko kota na mozindo ko luka koyeba vérité ya likambo eza nini. Boyebi bino mo ba o balandara déjà Irsil Botelwa TV boyebi ke awa toyaka koloba vérité rien que la vérité. Nayaka toujours liboso na bino pona koloba vérité, nayaka toujours liboso na bino pona ko expliquer likambo ndenge ezaleli kaka ndenge boyebi comme habitude ndenge to yaka. Alors sans plus tarder to kota na mama na mozindo ya likambo na biso eza nini. La famille toyebaka ko kompranaka makambo. Naloba mingi biso tozara bapanzi sango. Tango tali émission, tango osala émission na yo, tango osala analyse ya likambo. Luka osala yango bien, luka olobela yango bien pour que bandeko bakolanda yo, ba comprendre yo très kitoko. Musala oto salaka, ezana mutu mususu apesa confiance na eka na chaîne na yo. Aibi ke na chaîne na yo nde eza esika o ye a se retrouvaka. Aibi ke na chaîne na yo nde eza esika oyo ye azwaka ba vérité. Alors esengela rapeke biso bato tozo ya kaliboso ya bino, to yaka na ba vérité moko eza ke tangu mutu ye na chaîne na yo akoti alandi ayoki vérité ezaka malamu mingi. Naloba toujours to yaka kopesa ba abonné na biso biloko ya malamu et noto elaka ba abonné na biso biloko ya mabe biloko ebela bien te ekoki pe kosala bango libumu pasi. Alors sans plus tarder la famille avant to kota pena na mozindo ya likambo tolobaka toujours abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout et puis quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Donc, ceux qui ont s'abonné, activez cloche de notification pour que prochainement, surtout une analyse na biso, olanda biso et si kanyon so okozala. Yarobo monto lobara toujours, il faut activer la cloche des notifications. La famille, sans plus tarder, toko tanam na ba commentaire, car en ligne to lobaka, 15 commentaires, 15 dédicaces avant to banda. Analyse na biso avant to lobela vraiment likambu yango ya ndeko na biso Naomi Lufwa Kenda. Alors banani ba commentaki car boyebi biso atolobaka toujours
15 commentaires, 15 premiers commentaires, 15 dédicaces. Alors, bandeko baloba ki to matana 20. Ici, to mata ki to komi 20 premiers commentaires, 20 premières dédicaces karandenge et zalaka. Mama Lolita Sansi. Lolita Sansi. Merci Nayo. Merci pour nos commentaires ici. Kozali. Didi Matondo. Maman Didi Matondo. Je ne sais pas si c'est papa Didi ou maman Didi. Merci beaucoup na moni commentaire Nayo. Nzambalola a Pambola yo. Maman Orline Keren, de gros bisous et si Kozali, merci pour nos commentaires. Bitakuta de mon cœur, ma petite sœur propre, depuis quelque part, je t'aime beaucoup. Maman Pauline Yenge, moi na pota tonga, je t'aime beaucoup. Maman Sophia Luzit, Nzamba Pambola yo, maman Sophia. Maman Pauline Yenge encore, ba commentaire, Misa Tumobimba, je t'aime beaucoup, maman. Nzambe a Pambola yo, maman Viviane Yalala. Je t'aime beaucoup. Merci pour nos commentaires. Famille Libota ou rien. Famille Libota ya tonga. Maman Antoinette Mbiavanga de mon cœur. Famille Libota toujours. Maman Langamoko, maman Yvonne Princesse à l'église ya de mon cœur. Maman, je t'aime beaucoup. Ndeko Oden Sikatia. Ndeko Oden Sikatia. Je t'aime beaucoup. Famille Libota, toujours. Nzambalola Pambola Bino, Combo Victoire. Maman Combo Victoire. Si c'est papa Combo Victoire. En tout cas, merci beaucoup. Je t'aime. Ndekonanga. Si c'est maman ou papa, en tout cas, au préciser bien dans le commentaire. Nayo. Pouchou Combo Victoire depuis France. Nzambalola à Pambola yo. Maman Judith de mon cœur, je t'aime. Maman Mélanie, merci beaucoup. Maman Nina Lubanzila, merci beaucoup. Ndeko Olga Nzongo, merci beaucoup. Ndeko Kenzo Yalelo, merci beaucoup. Maman Hélène, merci dans le commentaire. Françoise Finda, maman Françoise Finda, merci beaucoup. Chimène Manuel, merci beaucoup. Flower Garden, merci beaucoup. Namoni message nayo. Ndengo reproché mission en tout cas, merci. Nzambalola Pambola yo. Ndeko Emily, Nzambalola Pambola yo. Maman Fallon Kala, Nzamba Pambola yo. Maman Mireille, Nzamba Pambola yo. Ndeko Sergine Yelo, merci beaucoup. Maman Blandine Simba, merci beaucoup. Maman Cécile Ndaya, merci dans commentaire. Yaninga Zola, merci dans commentaire. Miguel Engo, merci beaucoup dans commentaire. Vous avez belé. Mami Cho Masiela, maman Mami Cho Masiela, je t'aime beaucoup. Maman Thérèse Matondo, Nzamba Pambola yo. Maman Bayuka Chimanga, Nzamba Pambola yo, merci beaucoup. Ndeko Natasha Bonganga, famille Libota depuis Afrique du Sud. Nzamba Pambola yo, Sikozali. Ndeko Annie Poutou, merci. Maman Madeleine Aketa de mon cœur depuis Maroc, je t'aime beaucoup, ma maman chérie. Ndeko Delphia Ekila, merci beaucoup. Maman Cécile Toumba, merci. Ndeko Ngondu, merci beaucoup. Princesse, maman Princia Stella Ongondo. Kombo makasi, maman Princia. Princesse Stella Ongondo, merci beaucoup. Lucie Wangi Sapata, merci beaucoup. En tout cas, on est allé ba commentaire na biso 42 tolobaka biso avant to banda analyse na biso to kota kananto to valoriser kananto bande ko na biso o ba commentaire do vidéo o to o bozolanda ce qui o commentaire na ya bien alors na next vidéo o to sala to dédicacer yo car ndenge zalaka il faut to valoriser pe bato batala biso po bazwaka temps penza ya kotala biso bazwaka temps avant ya 8 ans talio à 8 ans à commenter ezaka facilité. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Ba abonnez tu et Irsi Botelo TV. Ba tutu o bolandara biso, je vous aime beaucoup. Boyamba baker na bino yangoana. Merci pour na ba remarque na bino. En tout cas, ce que j'en ai remarqué à la biso à propos ya ba titre, à propos ya ba miniature, à propos ya elobelina biso, à propos elo komoro besala ki o babe. En tout cas, comme la biso na numéro na biso o ezawana ezala vraiment propreté ko sala commentaire, remarque na commentaire. Donc remarque na yo sala na numéro na biso, tindela biso message, benga biso toko yamba yo pour que to solola. Nzamba lola Pambola famille Libota mo bimba. Lelo na elibino likambu ya Naomi Kalala. Kotala ndenge bandeko basali banalise na bango concernant ya publication o ekotaki na page ya madame
Naomi Kalala ekamusinga et puis elekelinga. Nazo comprendre que ezana bandeko ka auto sala musala ou ba communicateur surtout ebele balingaka kimiate na mondi ya bata théâtre. Je comprends que ebele balingi kimiate, ebele balingi rando, ebele balingi problème po babata makamakasi na sima ya rando ya babakuk tope ya ba famille bota. Pona ko informer bandeko ebele pona moni eloko tozolo bilawa ezali publication o Naomi Lufwakenda asalaki na page na ye ya Facebook. Naomi Lufwakenda na page na ye o bakomi Naomi Lufwakenda N Star fan page. Kota na page ya Naomi Lufwakenda bakomi Naomi Lufwakenda N Star. Soki bokoti na page ya Naomi Lufwakenda. En tout cas leo na olinga to loba pena moi malembe pour biso tout to comprendre malam. Soki bokoti na page ya Naomi Lufwakenda. Na page wana bakomi Naomi Lufwakenda N Star fan page. Eza déjà page ya ba fan. Ba publiaki ba photo ya Sila Bisalu. Alors, ko publier ba photo ya Sila Bisalu na page wana yango tomoni bandeko na biso ya abakuk ba communicateur ba abakuk ba sali moi ba émission pona yango. Dernièrement tomonaki Naomi Barcelone a publié ki pe ndeko na ye Sila Bisalu. Bandeko na biso basala ki pe émission pona kolobela yango. Alors, naye kolobela lelo nini, naye kotalisa bandeko nini. À un moment donné, na remarqué biso nde tolingaka ba comédien bazana na ba conflit. Eza biso nde tolingango. Mutolo kwa Barcelone a beba na Sila te. Barcelone azara pe na problème na Sila te. Soki na bina zonga na problème o ya Naomi Barcelone. Ezalaka mambo Davina apwa Naomi Barcelone ayaka kokota likambo wana, ayaka kosala analyse, alobaka pona Davina apwa, alobaka pe pona ndeko na biso mama na biso Sila Bisalu. Bino moko boyebi babakuk nde bango bazalaka, en tout cas na yeba te façon na bango ya ko comprendre makambo izaka différent. Babakuk ba comprendre ki pe na ndenge na bango, ba yela ki Barcelone mobondo. Batombokela ki Barcelone, bafinga ki baloba ki esengela ki elobama. Banda les jours wana bakomisa Barcelone famille bota. Barcelone a publié Sila Bisalu et koma ki problème. E bakomi ko luka kozonga. E bakomi ko luka boye. Papa ibuto aleka loba singeza mulai, singa matembele singeza mulai bango nyonso bakozonga. Eloko nini ekamusa rabino. Ceux qui vont moni comédien a posté moninga ne comédien. Publication ya Naomi Lufwakenda soki lelo ko kamusa batu. Même ngamuko yo kamusanga. Et au kamusanga te parce que Naomi a publié Sila Bisalu. Mais au kamusanga pour na comportement na yonde ko zolanda, pour na comportement na yonde ko zui publication wana na ndenge moko ya mabe. Tokende pai tozonge pai. Sila na Naomi Lufwakenda baza ba chers collègues. Sila na Naomi Lufwakenda ba chers collègues. Bako beba na lelo pona mambo ya musala. Me lobi bako yokana. Naomi Lufwakenda atikala koleka na TVT aya koyebisa biso ke yena Sila Bisalu ba na problème moko ba bebana. Ndenge moko na Sila Bisalu atikala koleka na TVT aya obetela biso ke ana problème na Naomi Lufwakenda. Totikala oyoka ngote. Mais souvent biso nde ba fan, biso nde ba communicateur, nde to comprenara makambo mal.
Soki lelo Naomi Lufwakenda poste sila. D'ailleurs na page ya Naomi wana ya bafan abanda o poste lelo te. Na ucho mona sous publication photo sila moka lataka vesto ya rose boy. A postaka ye. Yango lelo bomona théâtre congolais moyen et avancé exacté pourquoi batu ya basse classe baza ebele. Théâtre congolais moyen et avancé exacté pourquoi biso ba fan, biso ba communicateur. Toza pe na niveau na biso ya ba raisonnement. Biso ba communicateur toza na ba niveau moko et na ba communicateur mususu toza wana kaka pona ko créer rando, pona ko tombola likambo yango. Yango bomona ke barando na bango eosila te. Yango bomona ke barando ya ba comédien ezo continuer ezo sila te. Soki lelo Naomi a posté sila bisalo. Et le but est que Naomi a sengisi la pardon. Naomi a sengisi la pardon. Naomi a longwe famille libota. Naomi a zongi abakou. Juste kaka. Pour Naomi a posté grande sœur na ici la bisalo. Balobara le linge sale, c'est lave en famille. Ba comédien otomonaka lelo. Ba famille. Ba comédien bazwaka temps ya ko vanda ensemble, bazwaka temps ya ko partager, bazwaka temps ya ko kutana ensemble. Mingi koleka temps ya kutana ba famille na bango. Bazwaka vraiment temps. Ba kutana ensemble mbala ebele ke ko kutana na ba famille na bango. Lelo bako bebana, lobi bako bongisa. Lelo pe ba ko beba na bomoni pena ke oui ba comédien de so ba comédien ba bebani ba bundi ba katani bilamba mais lobi kuna ba ko bongisa pourquoi parce que ba bandeko to lukate to profitaka na sima ya barando wana eza kitoko te nga mutu lokwa papa ibutu na ko landa papa ibutu te parce que papa ibutu amona na déjà na carrière na ye a échoué. Nandenga mabete, nandenga ko créer buzz te, nandenga ba polémique te, mututu o atala théâtre mona que non, papa ibutu a échoué par rapport ya progression ya bandeko mususu. Alors bato bongo ba ozalaka liboso na biso pona ko créer moi désordre. Ba ozalaka liboso na biso pona ko créer ba mésattente moko boye entre bandeko na biso o baza ba comédien. Soki Naomi a posté Sila za grande sœur na ye. À part ki grande sœur Naomi a joué na SB. À part wana Naomi na Sila ba joué esika moko. Baza bandeko. Baza bandeko. Mais biso ba congolais, biso ba fan tolingi komona bongo te. Tolingi tomona kaka bango na barando. Iza kitoko te. Tala lelo ndenge babaku bokomi ko finga bandeko ya ba comédien mususu parce que maman na biso la bisalo ake ko tourner na poto. Mais avant maman la bisalo a tourner na poto, dina na tournaka na poto. Muto asala ba théâtre kala, oya mema théâtre et cinéma congolais na poto kala izala maman dina na tourna na poto. Mais to yate to finga te to lobela yango te. Soto bito tika na likambu ya Naomi Lufwakenda po likamba Naomi ya mama dina neza eza likambu susu. Soto bito tika la na problème ya Naomi Lufwakenda. La famille botika ba comédien bazonga ini nde bazalaka. Ataba ozala lisusu ba pire te. Mais quand même, bonjour, bonsoir, et à l'arabien. Na moya lelo, na façon o ba rando eleka. Na façon o ba comédien ba salaka ba rando na bango. Na moya lelo, soki to lobby. Totika bango ba zonga lisusu ensemble ba kangana, ba comédien belé ba okufa na poison. Po motema mabe wana deja eboti pe mingi na mitema na bango.
motema mabe wana evandi pe mingi na mitema na bango. Alors bandeko ba communicateur totika ba comédien basa musala. Ata bomoni un jour si la posté belle vie. Ata bomoni un jour belle vie a posté si la basa ba collègue de service. Mutu na mutu osala musala na ye. Mutu na mutu opesa le meilleur na ye. Tozo mona. Ba misu na biso eza ekufa te. Mutu na kata mutema ne ayebi nanya leki muninga. Biso nde toyebaka. Eza lelo na ba comédien ebele. Ana na posa ba benga ye na maison production oake ko jouer. Mais ao banga ba communicateur, ao banga ba fan, ao banga ba ofinga ye. To koma otsa bango mal à l'aise. Ba comédien na biso bazaka liso à l'aise te. Biso nde to koma otsa bango mal à l'aise. Na ba analyse na biso, na ba publication na biso. Na lobango yana bandeko ebele. Surtout mingi na YouTuber. Sans ba combat ba comédien. Ba otale mate. Na ba TikTok. Bandeko ebele ba vandelaka ba live na ba combat bato. Baza ba incapable ya ko créer contenu moko na ba combat bato te juste pour apesa bato conseil. Ba kokelo ko anate. Na moni commentaire andeko mo na TikTok. Akomi Naomi yo kutu nengo zana ko yate po yo kutu toko yambaka yo te. Do ye na mutu na ya tie kaka ko yate po yo toko yambaka yo te. Azotala kaka Naomi aye. Me aotala te musala o Naomi akoya kwa ko salela bango wana otala ngote. Wana otala ngote. Bomone sika oyo tozo bomela ba comédien musala. Biso nde pa tozo boma yango kitoko te. So Naomi a posté sila. Où est le mal? Où est le mal? Mais c'est bien. Ce qui Barcelone a posté qui sila, mais c'est bien. Ba binemité. Barcelone a posté sila, pour sila zana poto, sila benga yeba jouer, et ko simba te. Koto o as, na la disha sila beti bango li papu, mais tout le monde a même na Congo sila pas jouer na batunyo sote. Est-ce que tant ou dina na kenda ko jouer na poto, a jouer na ba comédien nyos à la fois? Non. Il faut arrêter, ya ko créer ba makele le monde na réseaux sociaux et si ka makele les athées. Isa kitoko te. Isa kitoko ata mukiete. Naomi Lufwakenda, mobali na ye papa Roger Kalala que j'ai sali et si a leka na TV ye moko. Aloba déjà likambo ke na ye na mwasi na ye bana barando te. D'ailleurs, Bellevie kandi obomonaka mama Bellevie apekisaka batu te ke nengo leka ke pa nanga kuke koleka na chaîne musute. Bellevie apekisaka batu te. Bellevie apekisaka te. Likabwa vini batu babimaki ebele pona olobake. Omoni vini kuta siliki. Pourquoi? Parce que bapekisi Bellevie apekisaka vini te. Bellevie atikala kopekisa mutu te. Que ce que je joue à ko jouer place musuta loba yango te. Mais eza likambo ndeko moko avanda ba vandi 4 5 balobi te to monter likambo nde ba monta. Botika ba comédien Naomi Lufwakenda za libre ya ko publier muto nyosi ya lingi. Aza libre osala nyoso oye alingi. Aza libre. Totika.
totika komimela bacomédien toujours rando. Po imagine ndenge ya poste na ebongo, boye bo salisali ba émission, boye bo fingi, boye bo lobby, toza na posa na yo te, toza boye muta kobengo. Un jour si ozaka na besoin na ye, atata mo bakoyokana kana vraie vie wana. Tomona kilika mama moseka awa. Toza na besoin mama moseka te tokoka. Non. Non. Bongo eza ko matisa star te. Bongo eza ko kitisa ko vandisa ko kueisa bien. Naomi Lufakenda kotisa moba ngana landa live ya papa Roger Kala nasi na tiela bino ngo pe na chaîne ngana luka ngo tombola ngo lisusu. Na landa yango. Mobali a précisa bien. Ana ba problème te. Bana kante. Mais biso to komisi Naomi lo kwa yende belle vie. Naomi a posté si la. Naomi a sali boye. Naomi kutoboy na biso. Naomi to yango bomoni tangu Davina apwa asala ki émission. Davina yaki kozonga lisu pona oyebisa bino ki ataba benginga na okende te. Pourquoi? Parce que asali émission alobi o esengela ki aloba mais après cela boye lisusu na réseaux sociaux boye ko dénigrer ko finga muto asalaki émission o amekaki ko valoriser kombo ya sila. Botika ba comédien. Botika bango basala musala na bango. Musala na bango babanda yango kala ebelo baza wana batangeli yango na classe. Ba comédien ebele bakenda pena bafuta mbongo boye batangela musala na bango. Totika ba comédien bazala uni. Totika ba comédien ba yoka na union fait la force. Botika ba comédien ba yoka na tolongola ba parti pris tolongola ba rando. Et vous allez bien. En tout cas, na ko répondre bandeko ba komela kinga. Bandeko ba yako tuna biso pourquoi to lobela likamba na Naomi Lufakenda te. Boyoki le pourquoi oyo Naomi Lufakenda a postaki sila. Naomi Lufakenda a postaki sila po sila za collègue na ya service. Donc soka muni lo mo sali bien a poster iza nango mabete. Iza nango mabete. Alors famille libota to tala ba film s'il vous plaît. Kande na ebisaki bino lobi épisode moko kakande iza na 105k na éviter na journal le so komi combien. Alors to continuer ko tala ba film, to continuer penza ko tala ba film, to continuer ko soutenir Maman Belle Vie. Ozo tala film, partagez s'il vous plaît. Ozo tala film, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout. Film wana ekomela bandeko ebele esika bazali pour que toyeba ko tombola lisusu mama na biso ozali bongo na kombo ya Belle Vie Kandi Kikusa. En tout cas, nzamba lola pambola bino batutu bolandaka biso, tshela biso commentaire a bien grandi na lubaka 20 commentaires, 20 premiers commentaires, 20 dédicaces. Donc commenter tia maloba bien. Ceux qui osent na remarque au ko sala biso numéro na biso yango neza pembeni na yo, sala biso remarque na message. Sala biso remarque na appel, sala biso remarque na audio et ozala malamu mingi. Mais koya ko komana, ko sala remarque na commentaire te eza vraiment kitoko mingi te. Merci beaucoup nzamba lola pambola bino tukutani à la prochaine occasion. Ce qui t'attend Nzambe a zongite. Bye. Comment faire pour voter? Sur Internet, tapez www.bellevuetvaward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet Voter ou Nomination. À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur Envoyer ou Soumettre. Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non?
Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.